Yeah, yo malanda l'amour. Yeah, yo eluka l'amour. Alonge tumba ya bamoure. Mas conseguimos nos comunicar por intermédio da música e o resultado vocês verão. Agora, né, vamos ter que aprender a falar essa língua que é a Lingala, que é para ver se melhoramos a comunicação. Muito obrigado. Angola, a última hora. Bravo, Tidio. AngolaUltimaHora.com. Ingénieur Bravo. Balobi deux fois te. Do yenenga zawana. Boko fanda pena bo information bo zela. Mais déjà mi komeleli. Pardon. Si tona to monangote. Hein? Ingénieur Bravo batika yo. Balobi intellectuel yatanga. Do rozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image. Donc comme ça va boga ba belle fille. De information à source sire. De yé pour vos informations. Vous allez voir télé-réalité. Batou tout États-Unis, batou Europe, batou monde ati. Botala yango yo, sito yo. Ongai, pardon. Si t'abonnes to monate. Vous comprenez? Il y en a qui savent encore. Bah si tu musu boti kabiso pardon. Bah si te belé bo sokolate bo linga maite. Bah sokolakate moine. Sokolakate. Ascour. Très cher internaute, bon dia, bon tardi, bonjour. Naba onyo songa na pesi suna lingana na bi mbote na beno. Merci beaucoup. Naba onyo songa lingaka émission vamos falar bon moni choucha à lumière d'Angola toujours grâce à boss nanga des boss tout banane ya mutu tempo na mkati Angola awa yemoko luza de Simba les docteurs luza de Simba je te salue là où tu es. Sali ke biso équipe ya Angola ultima ora to kita vraiment awa lobi choucha émission vamos falar il faut les cas partout toujours information parce que biso to raté yango to kiti awa na radio via na radio ya biso awa via na mutamba to ye penza to zana Jani Pacha na bikira banda ku bogangi mais choucha ndeni akolo ba Jani Pacha po auti ko zala na fait regola mais na minute to zana Jani Pacha awa kata studio babi nzembo oyo kongulumisa batu oleto bina na loketo to ko bina na konguluma toujours na nzembo ya docteur Luza de Simba to zana na studio vraiment avec Ricardo tozo sala pena musala kaka ndenge ezalaka vraiment beaucoup vraiment tango yemo que Ingénieur Bravo azo balancer les biso vraiment image ndenge nini na studio zo leka tokutana bongo et après merci aussi à Dezamba il y a Joe et à Papa Junior babili bota toujours ya Luza de Simba binwana et à ma maman chérie aussi un niveau à Suisse c'est maman chérie Francisca Bossana ma maman je te salue. On se retrouve tout juste après. Ingénieur Bravo, balusé la biso vraiment tout le monde en nini na studio Zoleka avec Jani Pacha.
Scafone. La porta? Solo. Tá bom, ça. Ta fiche. Quel gars va qui Congo? Quatre langues déjà. Ah, bon, ta fiche. Yo malanda l'amour, yo eluka l'amour, alonge tumba ya bamure, bachaki tembozali yanga. Yo malanda l'amour, yo eluka l'amour, alonge tumba ya bamure, bachaki tembozali yanga. Pardon, t'as là. À Salaboy. A bloqué place à. La sol. A bloqué place où on n'a pas comprendre. A bloqué. On va ça boucler. A boucle. Il s'est bloqué. On va ça boucler place où on a. On n'a pas comprendre. A bloqué en haut. Wow, mbamba, mbamba, mbamba,
Apesar da dificuldade que nós tivemos em termos de comunicação, sendo que eu não falo a língua dele e ele nem a minha, mas conseguimos nos comunicar por intermédio da música e o resultado vocês verão. Foi só mais uma experiência boa. É a nossa primeira vez a gravar com pessoas que falam outra língua que não o português, nem o inglês no caso. Então, houveram alguns contratempos. Graças a Deus tínhamos aqui pessoas que falam português que puderam traduzir para nós e facilitar o processo. Mas pronto, foi muito bom. Acho que podemos fazer um bom trabalho. E desde já, agora, né, vamos ter que aprender a falar essa língua que é a Lingala, que é para ver se melhoramos a comunicação e próxima vez possamos fazer um trabalho bem mais interativo. Ok. Ingénieur na biso de son ndenge nini balobi par rapport à la langue, hein? Nebi que na bandako est compliqué bino mwa muke nga ro transmettre ngo babi. C'est la première fois. Ya komona chanteur, musicien congolais aya awa na studio ya boya qualité. Ezarate, eza ba studio pour la ba pro. Hein? Sikoyo ba chanteur na biso grâce ya yemoko le docteur Luzaya de ya na ye blague kutute abiso chanson saka na pesa ngaka passeport OK non OK pe mamenga bisi atika na sana msala ne na sa po yazo saka la te na Rwanda awa docteur Luzaya de Siva azai moko na de jamba de moi-même Pakalingoma merci Bolandi bon ndenge nini Jani Pacha Paloli awa wapenda na niveau ya Angola bokozwa ngo mpenda tout de suite là bokozwa ndenge ba clip koleka ndenge nzembo oh mais du jamais vu en tout cas des coups de chapeau à toi Jani Pacha nga penda na beto kosola te apa to yoka po biso to bata tembe makasi l'équipe Kiti oto yoka ba son to ya penda to confirmer studio to confirmer to affirmer pe mais to kosola pena Jani bon mon appelle mission mo bima pona Jani to kosola na Pacha penda ya biso za biso apa to kosala musa merci encore à Luzaya de Simba vraiment na makamba boye ba zèvre boye penza merci à toi le boss Luzaya Dio on est toujours ensemble Chalmier Rabi Nazaraka depuis 8 heures c'est pas facile 1 heure du temps à valeur à $200 mais bah ça dit 11 heures combien la journée mon demain aussi tu resala toujours awa